Lelo bangwana bakumi libanda. Na yebite soki ko sala ndeli so bana wana bakoza ba ministre te. Soki fiya bato bozo lukande ya ngwana. Ko bengi sala biso soso ndeloko. Ndenge ba takwa bato ekei, ba butiki ya bato ekei, vie comme très difficile. Siko boy. Tozoko s'annoncer vers l'élection 2023. Discours nini ba oyela biso. Biso population ya Kisensu. Yango tozo senga l'État aya kozwa charge na ye po yende muta komisi nzela oyo n'État ndenge to komi lelo. Mboka ngo démocratie obozoa. État de l'homme ngonde soki état de droit nde yango ya mabengi. État de droit côté bango bafanda nde eza boy. Oya koya koto akozwa mabanga. Voilà, merci Bandeko Nyonso bozaka branché na vie et puis presque Congo TV online. Merveille na bilo Nyonso partout boza branché na numéro na biso liboso ya 2022 to fongole lango année à bien, année à prospérité, année des miracles. Vie et puis presque Congo Mobimba, l'émission est 100% vérité cachée. To souhaiter bino ba meilleur vie et belé. To pesi bino ba meilleur vie. Vraiment, tous allez, Michel Liboso de CME de l'année, to Kiti, Awa, la ville, province de Kinshasa, la commune, il y a Kisenso, commune en plein 21e siècle, il y a commune à Kisenso, Tomoni, et Sika, Nzela, Ezalité. Commune à ville de Kinshasa, au Bazan Nzela, Prince Ezalité, et l'Omoko Ezalité. Aux hommes, on a bien dengue Awa, donc même Nzela Moto Ezate, même Nzela Mutuka Ezate. Population, pas les cas, Bozeli Komona, à Kotaka, Ouad Bomona, Libenge bomona nzela eza na sima na ngai o bandeko bazo mata ba matiti kuna baseni ni bazwi ba kei ko bimala banzela na ba occupation na bon donc nzela ezalité bandako bato kei ba mama ba leli bandako bato belé awa bazo souffrir donc ba jeune fille ba jeune garçon awa bazo souffrir bozo mona même bandeko nde ba sala musala bazo tumula mabulu bango moko moyen ezate nzela ezate population zo vivre en plein 21e siècle mais population qui sensu bazo vivre c'est comme si bazana 2e siècle ou 3e siècle ou 1er siècle mais or que tu en as 21e siècle vraiment côté ça ma bebo ka réaction ba peuple nenga lobi boka population ya commune excess nenga ba lobeleli nenga ba lobi nenga ba leli na micro na biso 100% vérité cachée na tiki bola na nenga population à lobby check. Ngande na koye biso bonde omoni ngabo bazo palwanga mwa mtu boye donc awa na Kisensu biso tozana pasa ona wenza bambu ya kukufa ba papa basomba mwa bitene mapangu lelo bakoma kolala libanda na bana pour condition ya nzelo bango balakaki bakobimisa ngo banda Kisensu tin na campus lelo place suka wana mbongo bango bazo yiba wana o bazo lia vraiment pour aussi nzela eza passe 2023 toni to mona député côté tolingi pe ko yoko komba président tel que no candidature ne boy côté o mabengi nana ko voter bango oya ko voter bango nani mabengi oyo na bampango ekei nde yango ya ko voter bango so bo fete ndeni to fete kaka na passe ndeni ka passe na biso ezali nde mabengi o ezali to saka na kate mabulu na kanisi soko tamboli awo komona ba famille mususu lelo na bana bazali banda ah bazali banda bazola libanda bambule zo betira bango libanda na bana lelo bana wana bakoza ba ministre te obe ba komba président te mboka ngo démocratie obozoa état de l'homme ngo nde soki état de droit nde yango ya mabengi état de droit côté bango bafanda nde eza boy oya koya koto akozwa mabanga tosomba ba flèche botiaka te tosomba ba flèche chéri 2023 député yete na Kisensu aya osani nani a voter batu nde bango bazokufa na mabulu siko a voter nani hein
koto nde bato bazalaka te bazala valeur te zwa bilili otala te yango wana te omona bandako wana te tala babutiki ndenge ekei via bato tata wana tonga mwa butiki na ye po bana na ye atangiselaka bana wana lelo bango wana bakomi libanda nayebi te soki ekozala ndeni so bana wana bakozala ministre te soki via bato bozoluka nde yango wana kobengisela biso bososo nde eloko nzela koto tosufri mpo na nzela makasi bato baya kobongisa biso nzela baye basundula kaka bongo babengi tosufri koto pere tota na mikwa bato ekomi obimabima tona kata cimetière na mpe soki esila te ndeni babukabuka banio babimisa batombo donc koto tosufri mpona libengi nga mpona bakondi na senka babongisela biso nzela oyo tosufri fort pere babongisa biso ka nzela badepute bayaka batalaka babongo batali bakena bayaka soki babongisi biso nzela wana nde tope bavoi so babongisi te tope bango ndenge etaki libenge yango tosufri basala biso eloko te soki bavi po bavoi ni topesa bango pere tolembi ko tolembi pere tolembi ta nde tosufri ku bato misu baotourne ti kuna likolo kuna mpo bakatisa. Mbote papa. Toza na kisensu juste na wenza bambo. Bon, vivre ndenge nya tozomona wa condition to ezaleli ya na ebite est-ce bat ba vivre plein na condition to kuteleli bino na commune kisensu. Tout système nzela oyo ezalaka bien. Bandaka ba sinwa balekaka bapandi ti lelo boye yango toyo komona situation ya mabengi ndenge bimi boye. Ti siko leta sanosaka te eloko moko te tala ndenge bandako ya bato ekei babutiki ya bato ekei vie comme très difficile. Siko boye tozoko s'annoncer vers l'élection 2023. Discours nini ba oyela biso population ya Kisensu. Yango tozo senga leta aya kozwa charge na ye po yende muta komisi nzela oyo neta ndenge to komi lelo. Siko na 2023 ba koya ba député ba koya boko yamba bango to bo voter sous bango na bilan nino ba sedi na commune Kisensu. En tout cas bilan na bango eza négatif. Ba koyela biso discours nini? Ba koyebisa biso nini? Ba saleli biso nini? Basali biso nini tozana ata député moko amona na kate banda situation ya libenge koma boyi tozoni okama banda ko ekei bato bazokufa yango moni tozana posa ba député te na 2023 po oya liboso basali biso eloko te po soki to moni bango to kobenga na bango. Merci papa. Banga ina lo baboye babongisa biso nzela to tambola bien te otine ma jobe na babongisa biso nzela o to no tambola bien toka no beta be bali bia o nzela to senga na konza mboka abongisa biso nzela o Fati beta vanja alia kuna banga kansen ngalo banga ngwana oyo sa président Fatini abongisa biso nzela o neza poto le ka bien. Merci bandeko nyonso boti kolanda boki intervention bandeko ndenge balobi boki bandeko ndenge balobi ndenge balobi epesi mawa pe pasi tozali awa na kati ya commune ya Kisensu na essayer de bande l'émission to bomona ndenge population zo vivre vraiment tozo comprendre te ndenge mboka na biso kambamela omona mutu moko bozana ba millions za na mbongo ebele oza mbongo akesa leta oliaka nango au moment population Kisensu azangi nzela au moment la population Kisensu zo matana ba brique bazo souffrir bomona ndenge bazo auto prise en charge l'État doit assister bango te
tobi ke mokonzi mboka za papa bikolo nyonso otalaka tendance otalaka côté te o peuple muta voter kio tala population ka kisensu zo souffrir kisensu bana nzela te bana maïté courant ezalité population bongé population zo loba population siliga même so ba député ba ko senga ba voix en la commune kisensu a beta bango mabanga vraiment ezalaka nini donc bino boye ba population kisensu au cas où jour beaucoup en 2023 les bobi population donc boye ba population nzela kisensu en 2023 moment où la population qui sont nzela la bango yango yo bota la condition peuple zo vivre nango bota la nzela ezate population zo souffrir bana nzela te bakonzi bino ba député qui sont sur voter ba député mwamba bozabi mamba olobelela yango dossier yango yo olobelela bozo lobela te population zo souffrir bozeli ya bokoma na 2023 ne bo reconnaître nzela qui sont boyo pesa ba promesse ba voter pe bino te ba biso boye côté ba bamba bino mabanga ba beta no ba flèche bocha makolo côté te. Donc c'est le moment où bon ça yango. Tout ça on a 2021 a début mobimba, peut on a 2023 si c'est 8 mois encore ou 9 mois ou 10 mois encore pour réparer. Donc to luka vraiment to bo luka bo bon c'est botel la population qui sensu. Ba za pe na droit pour vivre. Population pas na droit pour vivre. Ba condition oyo to kutia vraiment eza malamu te. To ebite e beaucoup tanaka bo solara ba kambu nini. Bo solara mwana mama leki bela ki mwana tata mwasi bela ki to mwana noko balaki. Population n'a pas mon solution. Population n'a pas mon nzela. Population qui soit les lignes micro na biso nzela ezalité. Vous me pesi pas si peu mawa. Nenge tobi sera bino toujours idéologie 5 minutes de réflexion. Quand tu es un chef, tu es un dirigeant, vous êtes dirigé, il faudra toujours idéologie 5 minutes de réflexion. Pour voyez pas qu'il on a salani na salani. Ça c'est l'année 2022. Et ça n'est pas faut qu'il y ait une action. Parce que 2023 c'est bientôt. Bino boye ba ko nzela qui sensu herbe comme en 2023 pour moi la bomba ça qui va loso ba nini population na posé lo ko na te. De au bon moni c'est route principale les bandits depuis c'est ce qui est campus. Menzele ezate même pas moto. Tala libulu ba to les rendre ta libulu. Donc vraiment ba konja mboka faut avoir 5 minutes de réflexion, faut toujours qu'on attend de raisonner ni faut na sala ni il faut 5 minutes de réflexion c'est très important. Vraiment merci la bande de tout bolanda biso to komi na suka émission na biso 100% vérité cachée to lena kata commune ki sensu to robeta lisola nzela ne population ba souffrir nzela ezate vraiment pesi pasi pe maboki ba réaction peuple ninga ba lobby vraiment merci na batne so qui branché Bobo Sem Love Kolo Bolingo lever le meilleur à vous mon vieux VIP Presse Congo TV les DG depuis l'Allemagne Miss Bijou du Congo Motema Pembe MM Micha Marciano Kendi la télévision, Jonathan Wendo na régie, Oresti Moani plus bien que la neige, Maman na Melek et de Dieu. La suite au prochain numéro, ce qui nous a besoin de check.